Oui, papa, on s'entraînement les vélos. Quand on aime un soumou, le qui trop, tu sais, un soumou trop, tu as souci, tu es trop vélo là. Là, tu as mis celle-là dans l'entraînement les vélos. Comme vous l'avez souffert. Salem Bandikwa Bolingo dans le monde entier, au Bozolanda Bisso, la chaîne Bisso SRTV, la Kanisi Ezali Mbala Libosote, au Nazoleka, Lelo Ezali, troisième fois au Nazoleka, pour notre hôtel Salvino Sangomalamu à travers le monde. Vous allez brancher les parcours ici à Bozali. Vous allez brancher vraiment au besoin de biso na ba YouTube, tout le bagage na ba réseau nyonso. Donc ezali sengo mingi bolingo ya Nzambe elingeli nde boye baliki to kabola rapé de loba ya Nzambe à travers le monde. Pour motiver ba peuple de Dieu au bazali na posa ya koyoka liloba na Nzambe. Na yango nazoko se présenter nazali toujours le pasteur révérend Lukombo Kalemba, Jérémie. Donc, nous avons évolué dans l'église Le Bon Berger, dans le Kekele. Donc, vous allez brancher pour la Kolanda. Bon, thème na biso ya lelo tozo salela ezali l'importance de l'église. Tolingi tolakisa tina nini oto yaka losambo po ezana bato ebele bayaka na kati na église kaka po bamona ye bamisusu bayaka po alakisa ndenge ye alati bamisusu bayaka po bamona ka présence na ye mais au fond mpenza donc importance ya église ayebaka yango te na yango tolingi totalisa lolenge importance ya église ezokolakisa donc tina ya église lingomba ya tata Nzambe soki toyaka na kati na lingomba toyaka na tina nini nakanisi tokoki kokota na mokanda ya Nzambe na acte des apôtres tozotalisa lolenge nini bantoma bazalaki totanga makomami bongo tolingola nsima aliloba Nzambe ezoloba na biso na acte 2 44 na 47 à 47 elobi boye bandimi nyonso bazalaki kofanda lisanga moko bazalaki kosangisa bomengo na bango esika moko bazalaki koteka mabele na bango na biloko na bango bongo bazalaki kokabola mbongo na bato nyonso ndenge posa ya moto na moto ezalaki kosenga mikolo nyonso bazalaki kosangana na ndako ya Nzambe pe kolia esika moko na bandako na bango na esengo pe na boboto bazalaki kokumisa Nzambe pe bato nyonso babandaki kolinga bango mokolo na mokolo nkolo azalaki kobakisa na lingomba na bango bato oyo ye alingaki kobikisa liloba ya Nzambe awa ezotalisa biso lolenge nini tokoki kozala ebongi tolakisa lolenge bantoma bazalaki batambusaki mosala Nzambe na lolenge nini bazalaki bomoko esenge pe biso pe tozalaka soudé na makambo ya Nzambe tozala ba égoïste te il faut tokabolaka oyo toza na yango na bandeko mosusu oyo baza na posa na yango tokabolaka mpe liloba na Nzambe na lisanga lolenge ndenge tozosala na mokolo lelo liloba ya Nzambe puisque balobi ke yo moto ozwi liloba ya Nzambe kobomba yango mpo na yo moko te pesa mpe na bandeko mosusu oyo mpe baza na posa na yango alors nde yango tozokotransmettre bamessage oyo bantoma bavandaki lisanga bazalaki na bomoko baliaki sani moko bamelaki kopo moko balalaki etoko moko bakabolaki liloba na Nzambe epuis nyonso bazalaki kosala esepelisaki Nzambe fonction mpe ezomata po deja Nzambe azotala mitema na biso lolenge nini tozotambusa bonzambe na ye wana soki toleki tokoki mpe kokota na psaume 127
na mukanda ya Psaume 127, Psaume 127, na Psaume 127 na verset 1 elobi na biso boye soki Yawe atongi ndako te bamason basali bobele mosala ya punda soki Yawe abateli vili te basinzili bazali bobele kosala mosala ya mpunda ozomona soki Nzambe ati loboko te na mosala na biso oyo tozosala de tozosala pour en vain ekoaboutir à rien ekobotela eloko te puisque tozosala yango mpo tosala mais toza pena na mozindo te esika Nzambe oyo alingeli yango apesi ndakisa ata sinzili ozokengela me Nzambe soki abateli yo te ozobatela na pamba Nzambe ne mutu abatelaka alors na misala nyonso tozosala ezala ndako soki olingi otonga ndako donc ndako wana mpo esimba Nzambe efati ya loboko eza nde oyo eza fondation ya mosala ya Nzambe oyo tozosala mosala Nzambe oyo tozosala soki Nzambe atie loboko te donc moye mosala esalama pena malamu eza te etambola pena malamu eza te na yango toujours les autres se baser toujours na amour il faut avant osala mosala na Nzambe il faut ozala na bolingo ya mosala yango il faut sepelisaka Nzambe Nzambe asepela na yo na mosala oyo ozosala ntango Nzambe azomona azosonde motema puisque c'est lui qui sonde nos cœurs et qui connaît nos pensées ya yebi biso koleka biso moko alors ntango Nzambe azotala l'intérieur na yo na ndenge oyo ozosala mosala na ye Nzambe azobakisela yo onction wana ozoyoka puissance ya Nzambe eza komata likolo na yo toleki totanga lisusu makomami na Nzambe na mokanda ya Jacques na mokanda ya Jacques na verset 5 na chapitre 5 na verset 16 na verset 16 balobi na biso boye balobi totanga makomami yango wana kati na bino bobimisa polele masumu oyo bosalaki mpe bosambelaki Nzambe mpo na baninga na bino mpo ete bobika pamba te losambo ya molende ya moto ya bosembo ezali na nguya mingi penza talaka balobi yango wana c'est pour cela kati na bino bobimisa polele masumu oyo bosalaki mpe bosambela Nzambe donc avant tout donc biso moko faut tosalaka confession na ntango tose confesser toyamboli mabe na biso tokobondela mpo na bato bakobika mais soki lelo par exemple biso toyamboli te mabe oyo eza kati na biso tokobondela mpo na bato bakobika ndenge nini yango wana donc pamba te losambo ya molende ya moto ya bosembo ezali na nguya penza moto oyo asopi motema na ye epai na Nzambe oyo atatoli monene na Nzambe amipetoli amisokoli donc losambo wana ezalaka na impact ntango ozobondela mpo na mutu en tout cas mutu wana ifo azwa guérison mutu wana ifo azwa solution ya problème oyo aza nango mposa mais yo na masumu oza kobondela me Nzambe akotala te donc losambo wana eza ata na nguya moko te yango wana liboso na mosala ya Nzambe fo tomipetolaka nano tomipetolaka liboso toya epai na Nzambe oyo eza kodépendre na importance nyonso oyo na kati na lingomba na Nzambe importance ya église komipetola ntango ozoya liboso na Nzambe omipetola oyambula mabe oyo osali mpo ete Nzambe alimbisa yo na mabe nyonso atangelo mabunga te mpo ntango yo ozobondela mpo na moto wana abika toke na mokanda ya Matthieu na chapitre 11 na verset 28 awa liloba na Nzambe ezolobelanga boye boya epai na ngai bino nyonso oyo bozali komona pasi mpe bolembi na mikumba awa Nzambe azobenga ngai na yo alobi vous tous qui êtes fatigués venez à moi toya epai na ye et vous trouverez du repos tokozwa lobiko kaka kimia epai na Nzambe
mais toya na mikumba na biso yango donc confession est très important na vie ya mondimi. Il faut que sambela, il faut que tubela mabe na yo oyo sali pona tango tubeli okomi peto na miso na Nzambe wana tango yozo bondela lo sambo na yo efezala na nguya. Na sekuna lobi nini abi pe bolembi na mikumba ngai moto na kosalisa bino po bokoka kofanda na kimia. Nzambe toya kotika mikumba epai na ye. Tango toya kotika mikumba epai na Nzambe wana siko biso tokomi léger. Toza lisusu na likambo moko te oyo nyonso tokosenga Nzambe akotia loboko. Mais soki toza na bamikumba tosenga epai na Nzambe tokozwa eloko te. Tokozwa eloko te tokoaboutir à rien puisque toza na mbindo. Mais il faut tolongola po bilamba ya mbindo. Soko lati yango bato nyonso bakomona ke olati salite. Mais tango olati propre mutu nyonso azomona ke ne mutu wana zapo eza lokwa neti motema mutu. Omi sokola nano omi petola. Olati elamba pembe. Wana donc tango Nzambe azomona ke mwana oyo asa bulisami liboso na ngai. Donc le sambo nyonso yo kosala Nzambe akoyanola yo. Poto ke ndeko conclure na biso bandeko na ngai. La première comité avait un même esprit. Bazalaki un esprit moko. La même pensée. Bazalaki kaka na makanisi moko. Une même sentiment. Bazalaki un sentiment kaka moko. Une même langage kaka monoko moko. Uni de cœur. Basangisaki mitema na bango. Bazalaki bon moko. Bazalaki uni. Bamikabolaki te. Basanganaki. Bazalaki liboke. Nyonso bazako ça dans l'ensemble. Donc, on dormait à chacun selon, on donnait à chacun selon ses besoins. Nous sommes à pesa moto na moto. Selon oyo besoin oyo azanango, azo pesa parce qu'ils avaient un même sentiment. Donc bazako salango avec la paix du cœur. Donc bazako sala avec volonté, bazako salango avec amour. Donc ina moto nyonso a disposer qui nyonso oyo azalaki na yango apesaki ozoma azako sala ngona même sentiment bango nyonso bazalaki différent puisque bazalaki uni de cœur donc bazalaki na motema ya bosangisi donc bazalaki bomoko mutu azalaki na bokabwani bazalaki na makanisi ya mabe azalaki te bango nyonso bazalaki kaka na même sentiment. Et puis l'église c'est quoi? L'église c'est un hôpital. L'église ezali hôpital. Ndenge tokotaka hôpital, pour qu'un hôpital munganga sali au diagnostic après administrer yo bakisi olandi traitement obiki eza ndenge église ezali. Na église toyaka na mikumba, toyaka na kati na ndako na Nzambe, po toya kotika mikumba na biso epai na Nzambe, po toya koluka kimia, po toya koluka tobika. L'importance numéro 1 donc il y a confesser Romains 19. Et puis, toyebaka bien que yenda azali nzela solo pe bomoi. Donc, toya epai na ye, lobiko ezali epai na ye. Et puis, c'est un lieu où nous recevons les guérisons. Tozwaka guérison kaka na kati ebili. Selon kondima na yo. Tango ye na bolingo na yo epai na Nzambe. Tango oye ko confesser epai na Nzambe. Motema na ekomi polele. Tango tosenga epai na Nzambe, Nzambe akopimela eloko te. Osengi lobiko, okozwa lobiko. Osengi libala, okozwa libala. Osengi musala, okozwa musala. Osengi voyage, okozwa nyonso yo kosenga na kondima na yo. Po déjà oso petwami. Ozana eloko mo sekel moko te ya péché na yo elati yo. Donc Nzambe azotela motema na yo, nyonso yo kosenga, Nzambe akokokisela yo. Akopesa yo. Talaka soki totali toza déjà bato moko toza kombati talaba toza ba mari de nuit elati biso ba masque de verse elati biso chômage elati biso célibat elata biso donc makambo ebele bandoki mpe balingi kotika biso te donc ntango nyonso besprit de mort ezolanda biso besprit impur ezolanda biso. Mais awa liloba Nzambe elobi ke il suffit d'être juste car la prière du juste est agréable à Dieu.
balobi il faut la juste donc ozala sans tâche et pas une nzambe puisque alobi que la prière du juste est agréable à Dieu. Donc nzambe ayambaka losambo ya moyenge bene. Et puis église c'est quoi? Église c'est un lieu où nous sommes protégés. Église protection na biso ezai pa musuté kaka na lingomba ya Yesu Masiya na kombo na ye. C'est un lieu de repos ou de paix. Et si tu as kimia, et si tu as kopemela, où nous devons déposer nos fardeaux. Tu as tika mikumba na biso na kati église. C'est ça l'importance de l'église. Mingi to ye bakate. Donc église c'est un critère ebelé. Oyo nzamba zo senga poto ya kotika pa ina ye. C'est un lieu où nous donnons nos offrandes. Toya kotika mabonza na biso, bambongo tozwaka na bamisala na biso, totika ba dimi na biso, ba action de grâce. Pona ko motiver nzambe, ke nzamba yo azoka lusambo na biso, nzamba zo yano la biso, azotela souffrance to mona kaneti biso na bamisala ya zamba, au bandi na défrissage ou ko débrousseler, au loni au sarclage, t'as la souffrance. Mais tant aux huit, nous avons tango à bénir yo, au long de dimina yo, au long de prémices na yo, au long de l'action de grâce na yo, pour aucun copé c'est pas une ensemble. C'est tout comme dans le monde. Batunyo so bazali kat na mokili. Mingi bazo bima 4 heures. Net na Europe. Azo bima 4 heures du matin. Pour que awe la métro. Azo que ko sala wapi, azo que na ba banlieue, azo que na ba province, lemso ke mokili mususu, pona ko luka. Mais na tango ke nzambe apesi yo, récompense ya nzambe ezalaka na kati église. Na bolamu o nzamba saleli yo tango tambolo zui, il faut oya nango epai ni na nzambe. Nde yango soki to bengi importance ya église pour mingi to yebaka te, mais église eza na ba norme belé. Au église, où il faut changer vie à yo moto. Il faut changer vie à yo moto. Tout le monde a battu mon kilité. Pour battre mon kilité, bazana maloba. Bila bokende ke église. Ata église yango bokende ke. Bokende ko sambela to mona changement tété. Changement zali. Balobi to pesa nyon c'est pas une nzambe. Yenda zali maître de temps et de circonstances. Ayebi a quand. O ye bénédiction na yo ekokita. Mais ya lobi ke to persévérer. Nakati na lingomba ya Yesu Masiya. Ezape be sika moko o ezali ke to koko célébrer, to zaka na ba activité belé o to koko célébrer nakati ya église. Quelque ba fête, ya ba mariage, ba makambi belé quoi. E o to lekisaka, koko ta ba retraité, ba makambi belé o to lekana nakati ya église. Voilà l'importance de l'église. Tina ya importance ya église. Donc église ezali lieu oyo biso bandimi na nzambe tokoki koya ko se réfugier, tokoki koya ko bombama puisque c'est un lieu de repos, un lieu de paix oyo eyanolaka biso na bamakambo nyonso oyo tosengeli. Mais puisque nzambe yende azali maître de temps oyo apesaka biso nyonso oyo ekoki. Shalom shalom bandeko, napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya, ngai pasteur Jérémie Lukombo Kalemba, révérend pasteur na église de Les Bons Bergers. Numéro na ngai ya portable, il y a des fois moko akoki kosenga prière na zopesa bino na kombo na Yesu, plus 243 89 31 45 758, plus 243 98 12 95 461. Wande zande ba numéro na ngai wa lingi ko kable ngai to ko solola pona bulunga nkolo. Shalom shalom, nzambe abatela bino, à la prochaine.